doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Tous les plaisirs est pour moi pour vous retrouver une fois de plus et je vous imagine très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission 5 minutes avec César Ngadi. 5 minutes où il y a Lelo Ezali version, il y a la musique. Moni denga mona lati décor na 3 pièces ce que moni na bimsi banko ça va 3 pièces et zama solo il y a la musique parce que si j'ai à Lelo et sengela ki kaka na sa la musique parce que vraiment ezaki si j'ai mon akoro ça là na le kadeka ngombango te na édition spéciale. Donc la musique il y a Lelo tozali mardi donc merci lobi tozala qui férié donc tozongeli ba masolo donc mbala moko totakango na la musique. Donc Lelo na kati il y a émission na biso Lelo ya la musique na kolaki sabino parce que batu ebele babandaki ko kanisa ke Félix Antoine Tshisekedi aza yuma aza ngoto bobo OK ba bosana ki ke Félix Antoine Tshisekedi aza noko quinoa. Donc parce que en tout cas au moni bah tout sous présent ceux qui Félix Antoine Tshisekedi makamba qui présente au moni qui présente comme ça bah tout calme pour à présent il faut respecter parce que na ndenge penza zawana donc penza oh abengo pena biwabiaka coup de tête donc pat crochet parce que et le bino bobo ça que Félix Antoine Tshisekedi grand boxeur à kosakanate et puis ça na ba coup de tête tout soka beto pas il faut quoi azongo na ba bâton donc apena ça na ngo za renouvelable automatique donc za ka j'ai coup douté. Donc, Batumususu, donc Félix Antoine Tshisekedi, a comprendre à côté ici démocratie, à côté ici liberté d'expression, tout, comme on est libertinage, bon, déjà moko, donc mukebai, azakuna, azana lubois quoi, vandikuna, donc ce que mususu yo, safu, donc tout la mouissi azaza. Alors, il y a des collègues qui sont en cavale, hein. Il y en a qui sont en cavale. Oui. Alors, pour tous ceux qui sont en cavale, les gobeba. Point à bango. Point à bango. Les gobeba kaka. Et Béba, pour tous ceux qui sont en cavale. Aujourd'hui, vous allez mettre une commission en place pour tous ceux qui sont en cavale là-bas. Et Béba. Mais yo kasi enquête yo yanke il fallait bimate o asime ozolo baba makamdongo ozoko ko asimete mwana mobali alela kate il faut ko asime na lobi mabe ou bien na salibo na ndolo bango ye auquel ubwaku ondimi mais tout la musi azazo pakati mbango do ba makele le tout bando saliza ya pampa mais lelo na kati ya émission na biso ya lelo na ebisa bino ke zali version la musique na ebisi bino de chaque bato babandoko kanisa neti parce que bo yeba ke masola britandela système à Britandé la biso toye biango présent Fachi pe aye biango parce qu'azali noko la musique ceux qui to même bino makamba Britandé la boko kate bo monika ka boyebi ke lelo donc ba opposant ceux qui bazali ko luka ba faire ba ko lelaté donc so bazali ko luka ba faire bazo tumbo la muta vandi na ye donc ba ko lelaté tangu kame kolela bango tango un fracata penje ko ya baki bango bakomi kolela comme l'état boyebi ke donc comme les cas boyebi ke lelo ba witi ko lia
bras droit, il y a Moïse Katumbi. Donc, proche naïe, très proche naïe. Bah oui, tu liaye, combo naïe, donc Salomon. Donc, bah oui, tu liaye parce que moni ceux qui sont opposants, bah bando kansake Félix Antoine Tshisekedi, donc n'est na lobi yuma. Au moni pouvoir oya Félix Antoine Tshisekedi, azo salango on dirait bah pays civilisé. Net na ba poto parce que na bisa biso bazo Félix Antoine Tshisekedi, bah ti na place à Macron. Ako beta donc da na politique à France. Parce que azo mema oza neti ate donc yo zo sala ba infracate zo mo neti mundela zo mona ote mundela kotika oti okoma na suka moko boye tango akobando zongi selo ba makambo akala basi ba filma yo pendant soki ba 3 mois donc masolo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali ko sala na mboka na biso mais bato musu bazo kansa o neti lelo siko bo rêver penza ke so tongo mema bino na Britandela to po Salomon wana donc memi donc na tarmac. Donc à Monaki on dirait match Sili donc broubadé naé donc ba lié na tarmac. Pour rappel boye bibino moko donc sikoyo donc émission boza calme boza la calme boye bikenga so na ye na lobaka penza calmement na ko expliquer bino ba tutu ba ozala tout le monde ya wana lobaka tout le monde est d'accord na 5 minutes donc boye bi Salomon bo monaki na marche ba te belé ba lobele on tapenga pe na kati émission na lobela kan bo monaki bato bantoura ki Katumbi tango basalaki ba kimisa ke mbango tango Katumbi basalaki tout la mwisi ya zaza donc ya wana baki ke donc na vraiment na ba 9e G ya francophonie ministre ya sport Kaboul moi na Kaboul ko kene musika te to zui déjà athlète moko il faut que zoyer na athlétisme Katumbi donc tango bomoni akimi tout la mwisi ya zaza bomona ki bozomona ba photo bato bantoura ke bazo kimisa mais bazalaki na ba arme Tomi tunaki même na 5 minutes avec ces angatobi est-ce que batouana bazaki na droit ya kozana ba arme est-ce que bazana ba port d'armes au penza l'état yebi parce que bozo ya marche batou ba ozale belé to yebi so cop na bango zalaki ba banda ko tirer batou po bolo ba ke oh donc talaka ke siko OK bo monaki ke donc fako mususu soki matata mpone on peut sabiso lelo ba leçon bo monaki azola que ça ba dui oh munduki azana kati ya voiture alobi ki ba betie ba balle donc yé azana car blindé te ba betie ba balle et toboli voiture mais yé et toboli était azola que ça ba dui donc zali ba biloko bango moko ba memaki yango déjà parce que yo ba betio balle et toboli voiture yo zana kati et toboli yote donc do bozo mona ra ke to bozo zo ba tuneti ba zoba na bango donc Salomon wana azalaki batu o bazalaki parmi to tunaki mais bomoni Félix Antoine Tshisekedi donc pouvoir ni kinda kama na lembe ba rozo na ben frakatanyo surtout tango ba ko sangisa ba komi ko tangelela yo mayele silio to tunaki awata na 5 minutes avec ces anga to tout mais batu oyo bazalaki na ba arme oyo la ki sami révessé parce que donc ils ont révessé et révessé ba tout ba monde ke bazaki na minduki est-ce bazaki na droit na kozala na minduki bazaba nani ba milice ya Katumbi ceux qui baza batune à salaki mais est-ce que minduki bazora ngo kaka boete il faut osenga donc ba pesa yo ngo pesa to tunaki mais batu bakanisa ke donc Félix Antoine Tshisekedi donc aza mutu mo azo kipete donc Salomon donc azo ebaté a comité na tarmac ba mrengeye donc beko donc beko mbala moko ba kenaye donc juchacha ba lekinaye donc Katumbi azaki déjà na kati soki ndenge nini siko to ko lakisa bino nanu bomona arrestation en ndenge le kaki donc pour comprendre après to ko expliquer bino parce que lelo to zali boyebi que 5 minutes avec ces anga de kisarabino mitema et puis pesa ka bino information à solo to ko expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ba tangiye to ko yoka pe to yoka bino bo audio ya bato Katumbi ndenge déjà ba komi ko lo bilobela donc parce que tango bango bazoluka makambo tango bango bazoluka makambo bazo bateke donc personne est au-dessus de la loi na mboka oya Félix Antoine Tshisekedi bazoluka makambo mais ba pemi calme tango li babe ou bien do tango ekokwela bango ba komi kolela boko yoka bango ba audio basali deux audio lelo donc na zwaki yango parce que mutayo sala ba audio na yebié donc vraiment eloko tozali ka koloba Salomon ba leki na ye Mukebai na lobwako Daniel Safu tout la mwisi ya zasa etikali Fayulu yo bonga maka toni tozo par surprise te Fayulu bonga mana kanisi bino nyo surtout bo mona ke Fayulu azoko tinda staff na ye
base na ye ba bamba ba policier mabanga bato bazo sala ordre bato ya l'état bazo sala ordre tozali na benga ki onkutu ba pièce à conviction tout ça na ba vidéo na to lakisa ki bino Fayulu azoko tinda ba tunaye ba bamba mabange pa ba policier. Donc Fayulu se préparera déjà que ozo kangama. Fayulu attention pila mosi keba. Donc oko kangama to si sabato mususu tozo zo bango. Fayulu préparez-vous déjà na arrestation. Donc après ça aussi c'est ali Fayulu. Donc tozali collègue Sabino Botala. Marc ba Kangi Salomo oyazali très proche, bras droit ya Katumbi, mais ce que moni batu, bazo l'élaboyer, que bazo comprendre te bat non bon ba olela. Donc ce que moni bato ba entouraka Katumbi, ba comme na ki peleke c'est parce que Salomo wana boyebi azali agent payeur. Mbongo oyo ba pesaka ba journaliste oyo ba lobelaka Katumbi. Na bato nyoso tu balandaka Katumbi. Soki Katumbi a pesi bras droit na ye mutazali agent payeur. Siko talaka batu wana ke agent payeur ba leki na ye bazo boule siko mbongo na biso tozozo ndenge ni. Tozoli ko leksa bino botala déjà vidéo oyo ndenge ba kangaki Salomo et puis toko expliquer bino pourquoi ba kangi ye et puis toko tchela bino boyo kabilobela déjà ndenge batu ya Katumbi ba komo loba parce que et comme le loba ngomo bando luka un frakata et comme siko que président de la République mutu atindi ba kanga Salomo au président de la République azo sala bopo a freiner donc candidat o azo bangisa etala nazo répéter les bino na 2023 on a décembre tant élection kozala élection présidentielle Moutou ako gagné Félix Antoine Tshisekedi azalité. Ezala nanyango ako gagné Félix Antoine Tshisekedi na élection présidentielle T. Mukwege bomoni Mukwege a pemine calme hein. Mukwege a comprendre hein? Parce que na yebisa que Mukwege bloc opératoire et politique T. Na politique tous les coups sont permis. Ah, Mukwege. Ah, mais moi, les Guinéens, les labos, c'est système, il y a goûtage après réparation. Donc, Mukwege a comprendre que, bah, ma tata Mpogno, Fayulu, Katumbi, c'est ça, bah, aventurier, donc, il y a haut niveau. Il y a un bien à cause sangana, bah, on tata, il pega yemo, abitikana batelata, prix Nobel, nanga, parce que na oyoko, sambo pamba, nakanisi, Mukwege, oyoke la kingaye. Vanda na yo parce que ce qu'on lingo sambwa penza solo sambwa donc politique ba bomaka nango batwa obi que politique ba bomaka nango batwa donc Mukwege kuna tous les coups sont permis donc toche la binobota la arrestation ya Salomo Oazali donc vraiment très proche ya Moïse Katumbi bras droit naie donc Oazali vraiment agent payeur ya batunyo surtout bazala rapproche à Katumbi donc restez connectés sur Reclebois Original on revient tout de suite. Nous ne savons même pas où on l'a amené, nous ne savons même pas ils étaient de quel service, ils sont arrivés avec une Jeep blanche armée jusqu'aux dents, comme si ils étaient en guerre contre les conseillers Salomo. Parce que un fracatasso qui est coelio aux alanan bomoni atik azaki a dépa matan avion donc ba lié na tarama kandima kité ba lié donc bazo comprendre était na batu il y a déjà ba comprendre était parce que l'état est ali l'état sakanakate donc nazo sabino pour votre gouverneur d'Orazali bras droit ya Moïse Katumbi et très proche ya Moïse Katumbi pour makamsu tokolo baté très proche de nazo sabino donc ba kangié parce que détention d'armes
sans autorisation. Bon, mon na ba marche ba lagisi ba minduki na bon temps bazo ki masima minduki ba kansi donc OK osomi soki minduki wapi soki azongo na Zambie aye na marche oti minduki donc buni bozo batiki minduki bato baza ba garde ko bazali donc il faut une autorisation. Donc autorisation ezate azoko lata ba arme azali ko tambola ngo akanisi soki azali wapi. Donc vraiment bo mona bino moko na marche ndenge batu na ye bozali ko mona ngo donc bazoko kimisa katumbi minduki ezali ko mona na bazo mona ngo ndige soki jouer. Donc ezali te masolo oyo boko yoka to ko tshela bino ba audio oyo ya batu ensemble ba lobby boko mona ke donc rien à voir. Salomo beko na tarmac ya mona ke on netili seki ezali sekite donc vraiment azana minduki azotambola nango donc akanisi yango donc okoko tambola na mboka kaka boya Félix Antoine Tshisekedi munduki kaka ozui kaka donc okomo tambola le bozo exhibe yango bato ba mona ke boza na minduki donc vraiment donc bo moni ba opposant bazali ko luka makambo metango makambo ko la bango parce que lelo de Salomo boyoka na audio ba komo loba déjà oh aza muta maladi oh malade lingo bima donc boko yoka bino moko donc représentant na bango na kati ya France makambo lobby donc bango bakanisa ki Félix Antoine Tshisekedi ngoto bobo yuma biso to yebi ba système a britandé la tete sa bino soto memi bino banzela na boko kokate soki to memi bino na banzela na boko kokate donc ezali vraiment bino moko bo comprendre na 4 émissions to décortiquer les bino pour bobi que 5 minutes avec ces engagés tout le monde est d'accord to pesa ka ba masolo solo mais avant de proposer bino ba audio to ko banana moko parce que les amis balé bozala na bino calme to za na tana biso parce que ils allaient version la musique avant de proposer bino ba audio boyoka version oyo bato ensemble bazali ko pesa nous allons passer aux news AREP News. Restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. Ba news na biso ya AREP boyebi AREP ezali parti politique oyo ezana moto akosakana te donc AREP ezozala e bandika lelo même pas un an bato bazo mono ndike sala 5 ans donc ezali AREP ba bengi yango agissons pour la République parti politique ya maître Guy Luando oyo azali ministre d'État ministre aménagement du territoire donc vraiment AREP nazo epsa bino boko mona makambo AREP ko sala na élection oyo L'élection, il y a des députés, beaucoup de monde a députés nationaux, provinciaux, beaucoup de monde a sénateurs. Oyo AREP et que ça là, nanu et salamate na élection. Nanu et salamate to tiki bino to zela makambezoya to kolobe belete mais beaucoup vivre AREP parti politique. Il y a Guy Luando Mboyo donc azali ministre d'État, ministre aménagement des territoires. Donc comme vous pouvez vous en douter. Toko banda na ba news na biso ya AREP na autorité morale na biso maître Guy Luando Mboyo azali numéro 1 na kati ya AREP boyebi donc maître Guy Luando Mboyo azali ministre d'État ministre aménagement du territoire asalaki donc azalaki parmi ba ministre oyo donc na kati ya délégation oyo et accompagné qui président de la République na Chine boyebi que ministère ya Guy Luando yi aza bâtisseur ye mutu akotala ba masolo nyoso tout soki balingi batonga basala ba biloko mo et ko passer aménagement du territoire donc Guy Luando Mboyo azali parmi ba ministre oyo ba accompagné qui président de la République nde bozomo na ba photo na Chine donc Guy Luando bobi kazali donc ba ministre penza que donc gouvernement ils ont compté na bango premier ministre Sama Lukonde zo compté na yé vraiment na président de la République donc Guy Luando azaba ministre bazala moto ba o penza bazo sala musala penza oyo et longo bani donc vraiment donc eza kutu jeté comme il fallait s'y attendre ba ko tikaye jamais Atikala a accompagné qui président de la République pour une visite d'État où il y a 72 heures à la Chine donc de bomoni na kati il y a ba photo donc ba image ce qui to zu ango to kotie la bino lisusu donc vraiment
Guy Lwando Mboyo a promettre que ma solo oyo tokosala na kati ya élection parce que biso toza na kati mais siko toza na droit ya kosala donc propagande te makambe belé na ba novembre donc tozo kene le 25 ans tozali déjà na Kisasa pour na ko déposer ba candidature et puis kosala ba action ya mike mais ma solo penza et ko lamusa Kisasa mobimba Congo mobimba ya rep ezali à partir ya novembre. Donc après donc activité il y a autorité morale Nabiso Oyazali ministre d'État, ministre aménagement du territoire, maître Guy Lwando Mboyo siko tozali ko passer na batualité, il y a secrétaire général, il y a rep na kombo il y a Pascal Kanga Oyo Azali na tournée na Équateur donc akenda qui vraiment akutana na ba membre tout oyo basadera ou bazali na kati ya rep il fallait ça la tourner moko ezali ko leka malamu kuna na Équateur parce que boye ba que depuis secrétaire général Pascal Kanga azui bonga naye donc vraiment makambo ezali ko leka vraiment kitoko mingi azali ko sala vraiment musala makasi po na rep na niveau donc na niveau ya rep surtout parce que azali secrétaire général donc tozali kolak sabino donc ba étape oyo asalaki na Équateur donc ba image boromona ya Mbandaka donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Bomba na biso oyo tobengi agissons pour la République ebisaki ngai pesa bino nyonso mbote euti epai na ye oyo repaso ya nango na 4 lettres na Équateur awa ezali message ya travail pour la paix pour l'amour. Nous devons travailler. Nous devons travailler. Parti na biso amati ndenge wana kuandika mosala. Olinga te ozala mutu asala ka mosala te me alinga kaka azwa. Ngala za membre ya RP. Message ya CGA na Mbandaka esepelisi biso makasi penza. Pe naza fier ya kozala membre na RP. Bato mingi pe na Mbandaka ntuka basepeli nango makasi. Soki otali ndenge toyaki ana ndenge tokendaki na aéroport ezolakisa te bato balingi Fati Beton balingi pe mwana na biso Mboyo. Na quartier na biso abeni mama balako tosepeli na papa lokola papa alingi biso pe tolingi ye toza pe na bolingo na ye toyambi ye maboko polele amoni ya solo ke armée ya Guy Lwando eza makasi mpona toza na union sacrée tokotaki kuna mpona kosoutenir vision ya président de la république mpona tomoni ete kosala batosala makanisi baza yango eza makanisi moko na reine mpona kotonga le Congo de demain. Toyai na quartier libanga tosepeli koyamba moto oyo atindaki yo ya ye
toana esengo makasi tolingaka ye mwana na ngai tolingaka ye makasi makasi. Na rep toujours cultiver discipline bolingo et mosala ya motu ya pe ezali ete na bamingi te tozokende na somele suka bisa vraiment tosepeli ndenge tomoni papa awa akomeli biso awa na mboka bokilimba toyoki esengo mpo naza papa na biso ya repe tosepeli na bien bien. oyambi esengo makasi nasepeli bato bayebele tolingi ye tosepeli na ye alumela ya mokonzi ya parti na biso excellence Kilwando Mboyo sabino alingi bino mi kati oyo bayoka yango bakutupenge nde yango esengo oyo toza nango na motema oyo c'est la première fois bana na botama mpona mona yango secrétaire national donc tongo mobimba esimami parti politique ya arrêt agissant pour la république esimami na maboko. Opesi Fachi azoka nsima te liboso. C'est la population qui veut là. C'est un père qui vient dans une contrée qui ne raconte pas ce qu'on pense pas. Mobile Moboiti Kotala, donc secrétaire général Baembe Kitoko, Peazo, Panzaka Kasango ya rep, parce que Boyebi que ma ponomie ezali kalate, donc il fallait vraiment depuis Noma ki azo ke bongana abima ki nanute, moni tourner au azali ko sala vraiment toujours rappeler que Moussala Azak Kosala Kuna, secrétaire général pour la rep Pascal Kanga, Moussala ezali ko leka vraiment makasi batu nyo surtout vraiment bazali ko sepela na Moussala oyo azali Kosala. Donc Tobo Sanate, donc secrétaire général azali yemo côté na kati ya rep Kuna, donc na Kisasa azali pe accompagner na ba adjoint Mibale Moko Tobengi Dorothée Madia, maître Dorothée Madia oyo azosala Moussala vraiment yaki pe kotala biso na Paris ya Moussala na ye vraiment ezali ko mona na miso ya batu nyoso, donc ye azali yemote bazali pe na junior Poba oyo pe azali ko sala vraiment donc Moussala makasi parce que bato nyo surtout bazali na reba na idole ya yemoko Kilwando Mboyo, donc so azali bras cassé place na yo ezali na répété. Donc vraiment félicitations équipe à Kisasa, donc secrétaire général vraiment Pascal Kanga Moussala Kitoko, donc accompagné na Dorothée Madia na junior Poba na kati et à Paris, vraiment, Paris, Boyebi, qui est vraiment, et vendit ici déjà ma solo, et à rep, toko félicité, donc cordon, où azali en akata Paris, monsieur Octave, et faux, et azali ko bunda, parce que à rep, et ça, il fallait qu'on fonde là, bah, compte, que ça, bah, statut, ma kambebele, suko, à rep, et azali, na ma kamounio, surtout, pour na ko fonctionner, malamu, na côté mobilisation, toko santé, Evelyne Kouloufa, azali wana, mais, ndeng na epsibino, bah, bureau et coma, na Saint-Denis 70 boulevard Anatole France boroya wana bureau ezali donc ba matériel yesika ordinateur ba imprimante makambuto sali masolo carte oyo guta carte ba imprimer masolo tous les samedis bazali ko yamba bino wana na secrétaire oyo ya AREP na kombo ya Bokato la azali wana a ko répondre bino na ba question na bino nyo surtout oyo bozali nango po na rep. Donc vraiment Bobo Sanate, donc tous les samedis baroyamba bino donc na Saint-Denis na 70 boulevard Anatole France bo yewana bokokuta ndeko na biso secrétaire Bokato la oyo sala vraiment Moussala makasi po na rep. Bonjour chers camarades, je suis monsieur Bokato la Banzolo, fils secrétaire fédéral d'AREP France, parti cher à son excellence maître Kilwando Mboyo, le ministre d'État et chargé d'aménagement du territoire.
Nous sommes officiellement installés en France. Pour nous contacter, nous sommes sur 70 boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, métro, ligne 13, porte de Paris. Nous sommes là tous les samedis de 10h à 18h. Le téléphone c'est 06 41 0D 25 52. Agissons pour la République. Mbote na biso nyonso bandeko na bengami na kombo ya Monsieur Bokato Banzolo naza secrétaire fédéral ya AREP France oyo mouvement politique ya son excellence maître Guy Lwamboyo oyo ministre d'État chargé ya aménagement du territoire. Tozali officiellement installé en France désormais na 70 boulevard Anatole France Saint-Denis. Pour nous commander à Tozali, métro ligne 13, porte de Paris. Tozali à chaque samedi de 10h à 18h. Téléphone est 06 41 0D 27 52. Agissons pour la République. Donc, au Pessibino, rendez-vous donc en novembre. Donc, déjà, les 25, déjà avant les 25, on a une photo 5 sabat dossier, tout compte, on a 4 Seni. Donc, novembre, ma soleil, balé, na Pessibino, kake. Makambu oyo AREP et kosala na élection oyo nanu esalemate. Nanu esalemate beaucoup mona makambo tout ça parce que biso bus na biso oyo présent na biso à lobby donc autorité mora na biso Guy Lwamboyo à lobby force ya parti politique ezali na kati ya ba sénateur na kati ya ba député na kati ya ba bourgmestre donc but na biso donc beaucoup monde ndenge donc ba place wana donc eko changer na kati ya parlement donc ba siège wana okomona ba siège oyo AREP agissons pour la République to agir pour la République oyo ko sala donc lelo vraiment to aussi ici ba news na biso ya AREP donc vraiment bozala na biso na sima donc yango no monique bato bazali ko ya ebele parce que président na biso AREP asola ki toko donc vraiment azali mutumo so soye na ye vraiment il faut yaka na AREP donc vraiment to tiki bino lelo donc prochaine fois to kopesa bino ba news na kansi ba news pe to kokot sango ya AREP to kokot sango pe na ba 5 minutes et édition spéciale parce que 5 minutes à la musique on a aussi tous les jours parce qu'il faut 6 j'aime au pensa il y a moulay donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. De retour sur le plateau après jingle oyo ya news AREP to zongi bino po sikoyo to website bino ke to proposer bino boyoka audio ya liboso oyo bato ensemble ba komi ko lo babilobela parce que boyebi ke agent payeur bakangi donc muto apanzaka bala oyo donc katumba pesaka donc agent payeur ye wana monsieur Salomon bakangi boyoka bino moko audio ya liboso oyo représentant na bango salaki na niveau ya France. Donc restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Bandeko mbote mingi. Mutu nyonso akozwa message oyo. Aleka na kopanza yango Kongo mobimba ba Congolais ya bisika nyonso bayoka bayeba. Surtout ba Congolais bazali na parti ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Chapwe bazwa message oyo bapanza. Message oyo euti na Fédération ya France et Outre-mer ya parti ensemble pour la République. Ndeto zuba information o nyonso na lombango pe tolobito partager yango. Tozo partager ba information o pona kobikisa molimo wa mutu. Pona kobikisa bomoi ya moko na biso o ya kangami na aéroport ya Njili. Na kombo ya monsieur Salomon Idi Kalonda o azali conseiller spécial à Moïse Katumbi. Bras droit na ye pe azali au représentant ya parti ensemble pour la République. Chargé na région à Grand Kivu, où Azali ko rassemblé Nord, Sud Kivu pe Maniema. Azali candidat aux élections législatives na province ya Maniema. Abale ko zwa pepo po akende Lubumbashi longo na président Katumbi, ndenge binyo suboyi ba ko kangaye na aéroport Njili.
tozali kopesa ba information sûre et fiable. Banani bakangiye. Bakangiye ezali volonté propre ya président de la République Tshisekedi Tshilombo mutu atindi bakanga monsieur Salomon. Nani azali ko piloter équipe oyo ezali ko kangaye et oti ko kangaye pe bisika ba bombier. Tozana ba information nyonso na position na biso. Ezali équipe de choc spécialisée dans les arrestations et enlèvements du régime en place. Il y a tribalo ethnique, il y a M. Tshisekedi Tshilombo, nde batindi bango bakende ko kanga nde kona biso. Alors, camarade Nabiso pour l'instant azali détenu na ba élément ya ANER. Mais bakende ko kangaye ezali ba garde républicaine déguisé na batu ya ANER balati civil na aéroport ya Njili. Bakangiye na pied d'avion précisément avant Abutapo Akende Lubumbashi alors que le président Katumbi azalaki déjà à bord de l'avion. Ezali précisément par le 7e direction chargée des investigations à ANER nde na direction na bazali ko kanga batu. Ezali kaka batu bakanga ki Mike Mukeba nde bango wana kaka bakangi kaka na mutuka wana. Alors ezali dirigé na directeur na bango comme on a M. Kalala Musambi. Oyo code na ezali 7000 alias Bota Bota nde ye mutu akangiye. Alors azali secondé na M. Félix Kimbangu wa Kimbangu code na ezali 7000B chargé des opérations. Et puis elandi sami na M. Papi Kumba code na ezali 7000A alias Pichen chargé de l'administration. Batuana nde bakangi nde konabiso Salomo Ilikalonda. Bisika bamemiye ezali na 100 avenue Nguma na Mbinza nde bisika bafandisi na direction extérieure ya ANER nde kuna bisika azali. Alors biso tozali na ba coordonnées nyonso o tozali koyebisa bino tokotika tante mutu nyonso akozwa message oyo ayeba na ko transmettre yango. Spécialité la bango ezali nini? Soki bakangi mutu basalaka ba assassinat froid to ba empoisonnaka mutu po akufa après quelque temps. Ça veut dire que même à ceux qui va relâcher de qu'on a bis le cas tous allez ko réclamer pe ko bunda tout ça la attention ko ça les examen approfondi tina poto pona koyeba eloko nini batina kati na nzoto na ye. Bato wana bazali na ba type ya ba poison moko rare, inconnu pe indétectable, indolore, inodore. O ba ko appliquer seulement tant bazali ko simba simon ba poro ya pono surtout no mandefu parce to kata ka mandefu e ko kota pe e ke iko sala musala mabe na kati ya nzoto ya mutu. Alors to sengi na ba kongomani nyos, to sengi na ba i politique nyos, to sengi pe bana nyos ensemble pour la République et to telema. Mutu nyos a cause un message o ay bana ko partager yango un maximum. Et comme la batu nyos, to tindi ba coordonnées précises nyos par président Moïse Katumbi bazana yango. Ba cause la surprise ba yeba ndengni to yebe sika wana ndengni to yeba kombo batu na ba code na bango na musa na bango. Nous sommes dans l'investigation profonde et dure. Donc ba yebake toye ba kombo batwana toko déposer plainte toko se constituer partie civile pour na ko ba ko déposer plainte contre batwana nyonso bazali ko cibler bat nyonso bazali pena ya président Moïse Katumbi bakanaki Maki Mukebai bakimisi safu bake ko brutaliser mama afuta balongole bilamba bayokisi mama ya batu soni na kati ya réunion toko ndima soki mokete les projets d'avenir pour na bango ezali nini. Président Moïse Katumbi atika la libela na katanga akitrasu na Kinshasa te. Ezali ba affaiblir ye ba enlever tous ces lieutenants de valeur autour na ye si manango ye moko ba compliqué. Bazali kota la Martin Fayulu te, bazali kota la Sesanga te, bazali kota la Monsieur Matata Pognon te parce que balobi adversaire de taille, ozali puissant. Oya kosunga bango so pour que lobby pouvoir être la renverser. Ba yebi ke ye muto renverser Kabila yango bazali ko sala. Souvenez-vous Chebe ya akufa boena bazana bakanga ina chauffeur na baboma bango ba etufa bango. C'est la même type d'opération zali ko zala mener na minute oyo contre monsieur Salomo Ilikalonda. Yango to singine batu nyonso botelema. Bola na biso na tango ezali ko ya to kopesa bino encore d'autres précisions. Nous avons les noms précises ya batu bazali kopesa bino ba information oyo mais nous gardons d'abord en secret ba comment bango pour les épargner. Mais nous sommes au courant de tout au détail près. Na minute koya to sengi na bino bo diffuser au maximum audio oyo et comme bisika nyoso bat nyoso bayo kango tina présence de la République bayo kango
Moutnyo sali congolais, on a posé à état de droit, na kimia, pe ba congolais ba vakina occupation nango comme il faut à diffuser. Yango biso fédération à France et outre-mer. Et ensemble pour la République. Tosengi sans délai, sans condition, libération immédiate et sans condition. Ya M. Salomon Idika Londa, Sikoyo, azala libéré, pe a vaquer na occupation librement, pe a bénéficier na ba droit na civique et politique sans aucun problème. Et puis santé na ezala dans son intégrité en bon état. Ceux qui koko ezali Monsieur Tshisekedi Tshilombo, ils porteront le chapeau. Nous avons le nom, il y a Batou Nyonso Basali Moussala, il y a Mabe, il y a Salité. Il y a signe, il y a fin à pouvoir. Il y a un autre Koloba Boy. Monsieur Félix Tshilombo, Azako Kende. Élection Eko Salem. Batri Patouye, Batri Chebaïba. Comme on a Eko Kende. Pour la minute, Tosukiawa, Bolanda Bisson, le Mango Penasima, Toko Pesabino, Bassang Monsieur à précision, Tozali, Nabande Konabiso, avec Landa Moussala, O PNP, Bako Pesabino, Makamounios. Merci. Wabino Patriote Congolais. Président fédéral et ensemble pour la République, France et Outre-mer. Tokopé Sabino Bakombo après. Merci beaucoup. Bino Mobote Olanda, ezali na koseka bolandi. Tant bazoluka ba faire. Donc tant bazoluka ba faire bazomona ke neti Félix Antoine Tshisekedi ngoto bobo neti yuma bozoluka ba frakata tango frakata ko ela bino ba beko bakangi bino bokomolela. Boyoki na kati alobi ke donc batutu boyoka audio po na kobikisa molimo ya ndeko na bango Salomo. Molimo ya ndeko na bino ba osale lokote parce que aner oyo ya Félix Antoine Tshisekedi bomaka batute. Donc so Salomo bakangi azana infrakata. Port d'armes donc sans autorisation. Donc azana infrakata ko banga te molimo na ekozala po donc aner oyo ya Félix Antoine Tshisekedi azana ba service secret oyo ya France o sali masolo ya mbeba ba okanga mais bako torturer te bakosala oyo lokomote puis alobi so na kati donc Salomo azali donc candidat na élection législative azana no candidat te parce que ba dossier na ne quantité et là on est au c'est qu'il y a un candidat parce que les sous dossier tant on côté na seni bango refusant donc le baté que Salomo azali candidat donc député na non a comment qui n'a noté parce que même coup tu liste ya seni na ne bimité encore moins yebara qui ba continue ba dossier na quantité yo zolo baké a candidat donc bino bokenda déjà vitesse avant za candidat il faut pas valider tes années on entend bozo ça la demande en marche donc bino bomoni déjà que eza qui bozo ça la demande il faut siko ba valider ngo siko zolo baké Salomo azali député candidat député comment parce que liste na ne bimité donc bozo mona ba ambiguïté ndenge zalaka na batu oyo ya ensemble na kati subo yo ki alobi arrestation ya Salomo ezali volonté propre ya président de la République. Volonté propre à président de la République. Président de la République mutatine bino donc boza na ba armée na marche. Et comme si ko do ba kangiyo au sein frère comme président de la République. Bozo comprendre que donc ezali mawana passe na motema. Na kati kutu boyoki bino moro ba mo o bazo utiliser. Après tant on ba loba na ba makamba comme wangana. Donc obike okiboki alobike tribalo ethnique. Donc bozoka donc ezali lisanga moko boye ya ner ya ba luba donc bozomona ba mona bango bazotia tango ba royo ko kwela bango ba komo lo bake bakangi bango pour rien donc des jeux bake loko moko boye o ba soda ba ko kangezali donc masolo tribalo ethnique donc ezala kate tango ba ko kwela na bino boko koma ko lela neti bana mike ba lobi ke ezali donc arrestation donc spécialité ya boye bazo confondre te que bazo foncondre donc Katumbi mutazalaki na kanambe bando sala masolo na abi spécialité ya ba arrestation wana ya ba anezali assassinat froide donc empoisonnement poison moko rare indétectable donc na lingi mutu oyo soki porte parole soki nani oyo azali koloba bilobela ayebisa biso banda pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi et commis soki batu combien basi bakufi na anerta ba okanga bango donc pour dire que bazo tia ba terme moko oyo Katumbi moko banda iko sala na kanambe donc vraiment zali passe ba okikuna na kati sur lobby bazo linga ko affaiblir Katumbi pour azali adversaire mon détail azali adversaire détail par rapport à qui adversaire détail na Fati Beton donc botika parce que so bolinga ki bokamo kansake oh donc loi de père et de mère bazo salango pour na Katumbi
Katumbi bakokangaka ete bakosalaka pe eloko moko te akosala élection na ye po akata na tina suka bozokasa o bazolinga donc ba affaibli Katumbi. Est-ce que Katumbi déjà aza la force à danger o kakolia Fachi Beto donc ezali mawa na passe motemba ba otanga par exemple ya bashebe ya donc moi muto a lobby à votre place j'aurais honte parce que bashebe ya bana baboma kanambe mutaboma bango na Katumbi. Kanambe mutaboma bango na Katumbi. Kanambe mutaboma na Katumbi biso na Félix Antoine Tshisekedi azoboma te. Donc azolobake donc pour masolo on ndengeza wana ke Fachi Beton donc Fachi Beton akokende Fachi Beton okende fanda comprendre Fachi Beton donc Fachi musala azosala donc akende donc yo mutu ozana isoloir nyoso to zo check Fachi akende ou bien yo mutu zo représenter peuple congolais. Donc bino moko boito landa makambo oyo na expliquer bino oyo lobami na premier audio oyo vraiment esalami. Donc avant to continuer to kotiela bino deuxième audio mais tozali ko laksa bino to pesa bino communiquer boyebi ka ke tozali ko lobela mingi ndeko na biso azali na Norvège na kombo ya Hubert Kizela azana kati ya masolo ya ba makayabu ya ba conteneur makayabu yango donc congolais font tolinga na biso to ba système ba chinois ya bandibu. Donc Hubert Kizela ako aider bino pour bosala ba conteneur ya makayabu kosomba ba makayabu na ba quantité ebele na primoro kitoko. Donc bo hésiter te bo benye na numéro bo mona na 0047 973 98 06 bo bengi Hubert Kizela ako edebino pour na kosala ba conteneur na bino ya makayabu na niveau ya Norvège. Siko tozali ko proposer bino bolanda deuxième audio oyo représentant ya ensemble makambo zali koloba boko seka et puis ngana ozongela bino na expliquer makambo lobi na kati. Donc restez connectés sur Club Original, on revient tout de suite. Bande konabiso tolobaki na bino dès que tu as information fiable précise ya source tokozongela bino po na kopesa bino sango na moment o nazali kosoa na bino conseil spécial Salomon Idi Kalonda au représentant à parti Ensemble pour la République. Il y a Grand Kivu azali transporté Manu Militari comme un criminel et pourtant c'est un homme sain, propre et sans aucun problème. Côté dans Baloko, il y a 27 minutes exactement. Azali ramené là-bas comme un criminel, je le souligne. Bazali Konyatae na Jeep. Au moment où nous parlons, santé nae Ezali mise en cause. Responsable numéro 1, Tshilombo Tshisekedi, Félix Nabatunaye. Babandi ko accusé balobi apporta qui arme nakati ya marche sans autorisation. Ezali fausse accusation. Yami Balé bazali ko accusé azali ko attiser haine tribale. Encore fausse accusation. Yami Sato balobi azali ba propos séparatistes haineux qui peuvent embrasser la République. Encore une fois, fausse accusation. Vous vous souviendrez avec moi, M. Kabouya, Aza Kosala discours, Libosia ba force d'hypogrès, ba oyo bandi kotama ba machette tramontina na marche comme une milice à IDPS pour ba kataka batu bazoki saki batu. Nous le savons très bien, nous avons les images, les vidéos et les preuves. Ba wana bazali batu bazali kosala mabete batiki bango. Balandi seulement mutu moko. Parmi des milliers à Batouba Marchaki le 20, na marche à opposition. Tozali komona ezali 2 poids 2 mesures, bazali ko viser mutumoko pour ba détruire. Mais tolobi na bango boy. Mais c'est seulement Idi Kalonda à cause la jamais détruit, à cause la jamais touché, c'est impossible, impensable. Oh nyonso bakosa la eloko moko iko komate. Ezali ba signe, il y a fait à pouvoir de Tshilombo. Ezali ba signe ya fin ya règne ya dictature otozali komona yango tolobi na bandeko nyonso to fungola misu de temps en temps tozali kolanda dossier na bokebi to kopesa bino ma information muke tozali kozwa. Je vous dis ceci, ba information ezali fiable ezali ya kati nazali na kombo ya commandant ya demiapa o ya senge po ba entendre ye bazali ko préparer table pour na ko torturer ye po aloba. Poète Baloba, il est passé aux aveux, il a avoué ça et ça, c'est faux. Mais la Kolobalabino, Ngai na yebi, Salomon Idi Kalonda très bien. Azali mwana ya Kindu, mwana ya Kibombo, c'est un kambele. Aza muto ya ko céder facilement te. Azana mutema nkoi, mutema à Lyon. Bakosala, me bae bat eke,
Moutouana, ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un gamin, c'est un grand monsieur. C'est un vrai politicien. C'est un homme de poigne qui ne peut pas céder aussi facilement qu'il le pense. Bamata Bakita. Bazali ko élevé aujourd'hui un homme d'État. Alors, biso bayi ensemble. Biso ba Congolais, biso diaspora. Tozali Sima Moïse Katumbi pe Sima Salomon Idika Londana Katia parti ensemble pour la République. Donc, cédé Soki Moukete. Toutes les informations, vous les aurez. Au Bakosal à Bakosal. Nous avons des hommes, des femmes, des jeunes partout. Tosengi Jeunesse Ensemble pour la République, Bo Telema. Ba communicateur Nyonso Ba Telema. Soki Bakangi Mike Moukebaye. Soki Bakimisi Safu. Et puis, Bazali ko visé Monsieur Laura Onyemba. Balobi Onyemba Koti Kalate Akobi Kate. Et le Zobi qui ça y est, c'est son travail. C'est sa fonction d'avocat. Ce n'est pas un homme qu'on peut toucher aussi facilement. Mais bakolukele ba infraction d'ici là, bolanda malamu. Balobi Onyemba Akobi Kate. C'est à la fin qu'ils finiront par mettre la main sur le président Katumbi. Mais Biso Tolobi, c'est là qu'ils vont embraser la République. Parce que ceux qui va toucher un seul cheveu à M. Katumbi, na moment on a président national la Biso a touché nde moka siko ekozika. Bandeko, bozala en alerte. Mutu moko bange loko moko te. Masolo oyo ezali ko kento ali ko nango très bien ba information tout ezali ko uta na fédération ya France et outre-mer bozana na bokebi bozana ekenge bazali ko loba batu nyonso ensemble bazali na kati ya ngomba ya Kinshasa bako kangama ezala monsieur Olivier Kamitato azali visé ezala madame Solange Mafuta balobi oyo basala ki ezala ki premier service ezala madame Colette Nzinga azali visé bande kona biso nyonso balobi batumi baleso bakiti na Congo ezali monsieur Jojo Mbayo na monsieur Omana Ochuri Evariste bazali visé bande kona biso bola na makambo na bokebi monsieur Don Piero Lukanda azali visé liste ya bato yo basi batie na molongo pona koyeba ko kanga ko sala mabe ko boma ko beta ko torturer et puis ko lukela bango ba infraction à lokuta bazali déjà établi nazali ba information nyonso na miso nanga pe likolo ya mesa na ngai bandeko mutu moko banga moninga te mboka za biso nyonso pouvoir aux abois à mal de positionnement devant les élections à venir bazana position te bayebi que peuple a saibi faiblesse pe amateurisme na bango échec na bango ezali cuisant sur tout le plan bazali koluka par tout le moyen ba éliminer l'opposant et l'homme politique azali prêt ya ko faire face pe ko renverser pouvoir ya Chilombo lenga renverser ki oya Kabila Joseph bandeko na biso tout Sima Moïse Katumbi chapo leader na biso toyebi ete masolo oyo kendeti na suka pe to convaincre bango tozali ko exiger encore une seconde fois libération ya M. Salomon Idika Londa azala sain et sauf. Merci. Bozali Kolanda d'ici là tokope Sabino évolution à dossier jusqu'au soir. Merci beaucoup. Puis le Moboto Landa, on a des audio, donc bazo craqué, bazo péter les plombs de Balobaga vraiment. Donc puis le Mobomoni, donc babando ko un fracata c'est quoi yeli bango. Ba habité que biso peto yebi banga sola britande la kutu ko le kabango bomoni Salomon beko na tarama kandima kité. Donc boki na deuxième audio lobi que ba memi donc Salomon comme un criminel. Donc Salomon aza assassin parce que on a eu ko porter arme sans autorisation donc aza assassin ko sakanate yo lingi ba memende bo so kaza na ba arme il fallait ko memela ba te ya britante na kotala so kaza so na ba arme misusu donc et puis asolo ba ke ba kangiye donc et puis bo ki aza ko ba kezali fin ya dictature mais non mais il faut pas rigoler dictature Félix Antoine Tshisekedi dans sa dictature oyo ya Katumbi na Mutune Kanambe au mona ki honte. Est-ce qu'ils sont sérieux quand même? Magamsu, il faut réfléchir. Donc, le bas, on a qui dictature, donc, échanger. Donc, à l'obi, bah, mémé na demi-ap. Bon, yo, lingi ba mémé wa. O lingi ba mémé wa. Ba mémé, puis, bozo, mona, ke, et si katou, bazo, mémé, bozali, ko, yeba. Pour, au sentir que, donc, masolo, ou ya Félix Antoine Tshisekedi, ezali, masolo, te, ya, bomba, ba, levé, motuso, ba, ke, ko, kate, misu, bazo, kinde, na masolo, nyo, surtout, ndengezali, ba, ko, questionner, s'il s'agit à tika, na lubwako, à tika, na lubwako, mais, masolo, oh, ya, minduki, donc, sans autorisation, ezaka, mutumo, il faut les kana. Il faut vraiment kaka. Les Kanakaka. Et puis, on a kati que ils allaient vraiment que ils ont vraiment que échec cuisant, il y a facile. Donc, bah masulo ba azolo ba ils allaient que c'est qui sanga ya ko sakanate donc à lobby li susu que Salomon vrai politicien. Ah, qui politicien ngwe beba. Salomon vrai politicien.
agent ce que tu as Salomon Azali, agent payeur, vrai agent payeur, donc agent payeur, ton dimi, mais un vrai politicien, ça n'a rien à voir. Donc, un politicien, donc comment vraiment, donc, bébé, Salomon, politicien, donc pas à la rana, Katoum, Bazolande, partout, même les Basaki, et puis donc agent payeur, et comme donc il y a la politique. Donc, Botika, Bamakambouana, Botika, Bamakambouana, donc, Sikoyo, Azali, Kolobaki, Nasuka, Nangoko, Bazosal, Bopa, Bakangande, Katumbi, Katumbi, des adversaires, détails, Zali, donc, Yebarake, Bako, Kangaka, Katumbite, Katumbi, Bako, Tika, Kaindeng, Bobande, Kolobaki, des pères et des mères, Bazosal, Bopa, Katumbi, Azalate, Katumbi, Toko, Tika, Kaye, Tiasala, ati candidature ati libaya pour amona penza ndenga ko katana parce que toyebi après tant to katana ça ibilo ba msuba koma na donc vérité des yeux no carré donc Katumbi bako kanga été parce que bino bit na bino ezali wana bakanga Katumbi mutu na bino moko après bocha ba désordre bakange azolo bake mukolo ba okanga Katumbi ezali esika penza que mboka egozika n'importe quoi mboka ezika pour na Katumbi donc so ba kangi Katumbi donc mboke kozika après que Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton a occupé makambo na biso parce que donc on meka pena to baki penza Katumbi beko donc total soki mboka ngo kozika soki mboka ngo zali ya Katumbi ou bien mboka wana zali ya Félix Antoine Tshisekedi vraiment donc bino moko bolandi ezali pasi na maona motema donc bazoluka ba infragata bazoluka kwa simete de botala donc Daniel Safou donc tout la mwisi ya zaza okabanga nebo donc makele wana tsaka ya pamba makele tsaka pamba mais Safou zonga il faut assumer oyo lobi makambo wana pour ko banda ko loba donc siko to marqué pause na biso publicitaire et ba partenaire na bino oyo boyebi restaurant Galaxy Mambo ezali restaurant moko na kati ya Paris to recommandera bino parce que ezali restaurant oyo vraiment yebani na l'état restauration penza donc ba mindele ba yaka ba tout étranger ba yaka ezaka kete ke ba congolais donc et puis donc spécialité na poisson oya gaillard ba tia bebi loko nyo surtout na kati c'est nulle part ailleurs ezaka na Galaxy Mambo to recommander bino vraiment soki witi mboka sika witi wapi olingolia kozwa risque kende na restaurant Galaxy Mambo et puis Kodia Simon ezali société oyo vraiment et puis opportunité et puis chance donc na diaspora pe na congolais surtout comme propriétaire bandaku na banorme moko international boyebi batu combien awa zaneti bato akini on dirait balinga biso te combien de bato zo mona azoti na mbongo na ya pasi bazo kangile ba photo likuta donc ndikuna kansi parler ne sila amona bo parler sila te misusu donc batonga rien au lieu kozwa risque ndengwana au pesi mbongo na Kodia Simon yo vandi tranquille batongeli yo ndako tango ozwa ba clé obandi ko futa pesanga mawana tala donc femme moko wite États-Unis azo lela neti mwana muke donc ba lekele ba li condamné bazali ko kangele ba photo alukuta okeza ndako te butaka niveau bato kisasa donc ba mona biso ndire to lokutaka mbongo donc ba linga biso te donc soko asengi au pesi azo kansa donc yo zali ko lokuta et puis donc vraiment bo sanate bo en contact avec Kodia Simon pour na kozwa banda ko na bino pepele banda mukili bana toza susu na décodeur o ya bana mboka c'est la TV boka ça te que so ba lui ya bana mboka boka so ezola que ça loso donc ezali numérique son image et lengi ya ba chaîne eza plus de 500 news sur lengi parce que mona ba décodeur mususu ba chaîne belé zangatina wana nyoso tout ya kitoko donc ya ba congolais puis congolais ayebi eloko ni biso tolinga donc so juste c'est la TV do ba décodeur o nyoso tout wana to zalanga les asu na tinate et puis c'est la TV lengi nango ezali oko se déplacer nango partout OK na kisasa au memi yango OK les États-Unis au memi yango zaka na besoin ya courant na internet na câble ya HDMI oti obandi kotala ba masolo donc bo sanate awa na kati ya Paris donc ndako ezali pasi ndako ezalaka pasi oza na musala oza na mbongo mais po ba peso ndako ezali pasi donc solution ezoma na kitenge appartement bobengi donc vraiment masolo ya ndako donc pepele soko bengi okiko visiter yebaraki ozala yo moko bozate 5 10 ba komo pona non kitenga salaka tuke ozala yo moko mwana mboka a privilégier bana mboka okozwa ndako na et puis bobo sanate wami service ya mama na biso Mireille Wankake o azape membre ya AREP Mireille Wankake azako sala nyoso tout pona ko aider bana mboka na côté ya fret olingi na avion pressé ken avion olingi na bateau yo moka mekuna boyebake eloko ebunga kate donc Mireille Wankake
merci na surtout aux ali ko salapo na 5 minutes avec César Ngadi pe na surtout aux ali ko salapo na bana mboka. Et puis bobo salate salon de coiffure boye beza moko. Salon de coiffure ezali moko bozo mona ndeka ba tete komi eza moko à Paris El Binto coiffure. OK kuna soko OK kuna senga ba katayo na tondeuse en or massif. Wane zong sarabatu et l'ongla ba moitié ya mbula vous avez na 40 ans bimso 20 ans. Vous avez na 60 ans comme na 30 ans. Botu na master ngai Dokotolo Jean-Paul Jamba makambo salegi pour na fête na. Donc restez connectés sur Équilibre Original. On revient tout de suite. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te asa minere te asa mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine basali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosaka na liso Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikaté. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, n'a pas tabanangai, na nenga poto, zone industrielle. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. O lingi o fungola, oh, babiro. Qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Numéro à téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte, Pichu Kitenge appartement. Au lieu que ça la achat et lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes surtout à Kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça. Il y a Banamboka. Bozwa abonnement nango, okozwa ngo ya ne mobimba, okozwa ngo pe par mois, au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV, ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elvito Coiffure. De retour sur le plateau, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires. Et donc merci na fidélité nabino, na confiance au pesaka na ba partenaire nabiso, il faut to lingana to zala biso na biso so muninga sali oyo tie poa mata. Tolongo l'esprit tozalaki nango na période à Kanambe pour siko tozui moi na mboka na pouvoir il faut bisonyo surtout to se retrouver muninga sali au tiepwa donc siko yo boyebi si je na biso to like sibino Salomo basakanaki bakanisaki ke Félix Antoine Tshisekedi Yuma mbendre ngoto bobo donc to like sibino ke biso to yebi masolo abritandela donc Salomo beko na kati ya tarmac abaleki na yandima kite baleki na ineti na film donc siko comme le ba malade déjà bimna bakangete ba malade bon, vous allez la calme ensemble, Bakoboma était pour Félix Antoine Tshisekedi abomaka jamais, père abomaka jamais, mais port d'armes. Cause na mundu qu'il faut l'État paie sa autorisation. Et puis na place batouazala qui est belé, vous avez mundu qui peut bosser la ligne. Bamsus badou wana bozwa ki en wap. Donc bino mutu boya ki nango. Mais l'autre tozo ça etikali fayulu. Fayulu préparaka déjà que bazo kangayo. Poto mona ki toza na pesa conviction bozali ko monango Fayulu azo tinda staff na ye e bamba ba policier mabanga bo moni nga tiza ki mwana na ko ya risque qui vient na ye donc Fayulu préparez-vous à être arrêté donc Fayulu après masolo o ya Katumbi yonde ba kokanga parce que pièce à conviction ezali donc vraiment ozali ko tinda batu na yo ba bamba mabanga tango ba kokanga yo o bando wanga na onga na sala ke lokote ba kanginga ikaka boy donc ba opposant bango moko bazoluka ba fragata mais après tango infragate ko kuela bango penza solo beko ba komi kolela nakanisi vraiment boyoki bodio oyo basali bato ensemble bozomona bazolo ba n'importe quoi lelo comique sur ordre à président de la République yemutatindi bakanga Salomo donc vraiment président de la République utazaine na bakota ba chinois kuna betani ba masolo moko donc ya ba au niveau bino bozo ko sela ba makamoko boy oluka infragate comme ka président de la République infragate comme ka au président de la République tasali donc est-ce que bokanisi penza président de la République ndenga zana penza a calculer penza Katumbi président de la République ndenga zana zo calculer penza Katumbi en tout cas vraiment ils allaient pas sina mawana motema donc to ebisi yo ke Fayulu préparez-vous pour bakangayo okokangama parce que masolo oyo salaki wana ezali na ba image donc yangwana lelo il fallait vraiment to beta c'était na makambo oyo ya Salomo to kwa Alexandre te yangwana il fallait to ça la bino 5 minutes ya version ya la musique donc vraiment bon moni bino moko que Salomo bakangié parce que masolo à port d'armes donc siko ekomi bo mona ki yango to la bino so bo monite bo mona ki ndenge batu o bazaki pembe na Katumbi na ba Salomo bazaki na Minduki donc Salomo bakansaki donc Minduki moni na mokili mobiembo kansaki ekoleka kakabo ekoleka boyete so bo moni batu oyo ya ensemble bazo sala bodio bazo bebele parce que Salomo azali bras droit ya Katumbi ye mutazaki agent payeur ye mutaza agent payeur ye mutafutara ba journaliste ba fingaka bato basala boy donc agent payeur donc tout passe par Salomo ya on monique bato nyoso tout bazali ensemble bazolela bazosala ba vidéo bazoloba bilobela donc yangwana lelo vraiment to kwa ko tika masolo ote fallait vraiment to lobela yango na kati ya 5 minutes na biso ya la musique donc boyebika so to komi na suka ya masolo to remerciaka base bato tout balandaka bato tout ba commentaka bato tout ba edaka chaîne na bino donc bo hésitaka te donc so bolingi ko aider chaîne parce que ba congolais baza
na faculté wana te baza na makambo wana te o ya koide baninga to sala botala ba costume ala takaya za na mbongo facha pesa ke mbongo yemta la taka bien bodong ba edaka te kaka koloba na bandinga ba makambo biso to ko sanga biloko te parce que donc mais tout zappé na batu vraiment o bazara na biso donc vraiment donc Hubert Kizela na Norvège donc masolo kitoko donc vraiment donc très bien, donc vraiment, Togobo Sanarate Onyo Sozo Salapo, na 5 minutes avec ses angades. Boebi, Tobandara, toujours na Londres, na honorable Jean Moutala, na moi, honorable Jean Moutala, merci, na Nyosotu, au Salarapo, na 5 minutes avec ses angades. Toujours na Katia Londres, Jano Matundu, na moi, Jano Matundu, merci, na Nyosotu, au Salarapo, na 5 minutes avec ses angades. José Kano Kikakamene, José Kano Kikakamene, Maître Wera Mukuna. Maître Wera Mukuna, Maître Rajamoule, merci Nanyo Sotou, Boussala Rapport na 5 minutes avec ses angadi. Maria la beauté naturelle, merci Nanyo Sotou, Boussala Rapport na 5 minutes avec ses angadi. Toké na kat Espagne, pour Boye Bikuna, vrai chéri Nandenga Mukete. Vrai chéri Nandenga Mukete Beloti Mavungo, tout le monde est d'accord. Bozali komona ke Beloti Mavunga na kosate, aza vrai chéri Nandenga Rosakanate. Tozongi anakata pari pour pesa chai mukenge chai wa balengela mon voisin na maman na biso chala chai mukenge chai wa balengela. Merci na nyoso tout au salara vraiment pour na 5 minutes avec ses angato. Tikali toujours na kata pari pour pesa. Donc Sandra Nzoka, petit c'est propre. Merci na nyoso tout au salara pour na 5 minutes avec ses angato ke na Katia Suède pour na pesa. Thérèse Kamani, fidèle de fidèle, Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angato. Qu'est-ce qu'on a kati Yalola na Bruxelles pour nous repasser Poutou de Yalola, petit c'est propre, Poutou de Yalola. Merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angato. Zonga na kati ya Paris pour nous repasser Jean-Marie Chibangu, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angadi. Toujours na kati ya Paris, vous allez repasser Fifi Philofaria. L'homme à la Mercedes, c'est très propre. Fifi Philofaria, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angadi tokei na Kati ya Norvège pour nous repasser Hubert Kizela na Norvège. Merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na bande konabiso ba commentaire parce qu'il faut que commenter. Donc vraiment vous allez copier ça mbote na John Mbombo, donc John Mbombo masolano ko marato kota na kati ya parlement. Donc vraiment nzamba zali ko parce que so ça le logo il faut le barquer na zo sala ngo na ezo so zo lala donc nzambe parola ça masolo. Donc John Mbombo, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angades à travers ba commentaire na on ndp au partage à Misioto Pesti Soussou. Donc Eddie Edo, le philosophe Eddie Edo, donc merci na ba commentaire na yo. Donc Eddie Edo, merci vraiment Nanyo au salle rapport na 5 minutes avec ses angades toke na kati ya Belgique pour Europe ça Dekos Mukoko kakaboy bazo pour la bazo dimate Dekos Mukoko, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angades. Serge Palmi, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec ses angades. Zonga na kati ya Paris pour nous ça Doudou soit Midoudoulé, petit frère propre, Doudou soit Midoudoulé, petit langai penza. Donc il a parlé Doudou soit Midoudoulé, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Didier Matouki na Katia Melun, Didier Matouki, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Alain Yeye, triple brassard na Katia États-Unis d'Amérique. Alain Yeye, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Lolo Mounongo na Katia Belgique, Lolo Mounongo, petit frère propre, merci na ba partage na yo pe Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boyebi to que ça sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba na émission na Yasalaka Parlo Santé pour na biso banamboka. Donc toujours recommandé bino émission ana et puis na nyosopé à sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que ça serve ces 5 minutes avec César Ngadi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante.
Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Abi bon likamako pona au sala ngo yo oza mona mai nanga c'est vrai to tangaka na yo du vendre. Clément